balobi eza likambo ata tanto ki mama mbangu kwa poto wele lata ah babito tala ngonga donc okeyo tali mwa ngonga parce na uti musika na uti kuna balobi ba richesse donc Congo eza na ba richesse moko ya osakana te awa tozana kintuka na kata mai donc siko tozali ama même milinze mbato na kata mai fleuve Congo donc fleuve Kabola Brazza ah Kabola Kinshasa Congo Kinshasa Congo RDC plutôt na Brazza yango siko tozana kati donc tozana elanga biso na kin tozana elanga yango moni fleuve Kaoki donc awa tuma etondaka ce botali a nyonso donc ezaka mai na elanga kaoka boye yango moni même courant ekomaka pasi po mai kaoka donc lelo to eko kundola ba richesse balobi donc mboka na biso richesse o wapi ya likambo vitesse voisin zapi na bel lelo na yo le système rouge donc yo zui rouge et commission biloba loba non zala kimia na ebité nazo porter conseil moko na bande ko na biso internet ba confrère ba concert na ngai internet na comprendre pourquoi zala kaka soki olongwe il faut leko bando finga soki balongoli yo il faut leko bando finga mais esala ngai pasi po to gardaka ba bien ya ba boss na biso te to luka toujours to bimisa ba mabe et ba mabe ngo to yebaka te to inventa ngo pona nini parce que ba mabe mingi to lobaka esala toujours inventé donc to inventa ngo pona to zo circe mais na ebité yo mutu na zo lobela hein ve mopaka donc ve mopaka na lobela na ebité so lingo za succès na sima César Ngadi longola yo na moni o leki na émission lobike non oyebiti na te César Ngadi longola nga na oyebi songo lelo balongolo RD Congo premièrement pour songi wa mobali songi ya pona ba basi mais ve mopaka yo oza songi yo sakanati alors biso to lobi na RD Congo info.fr toza na posa ba traité to na posa ba o ba raisonner bagage na ba 17 vies hein to bomboka na RD Congo na ba 17 vies osa l'émission to tient na site donc ba fidèle ba baya yo oza suna ba to talo tika mama leki na bino aza na potonda tala rayo à part yena ni sus donc ce bataillon na bana na batali talion ndoko mana 17 vies mutabongo to regarder au poani oza très yango to longoli na RD Congo info yango commission biloba loba hein fait mon pakazala kimia to ye gradi mu ya za toujours hein ba lobi ezali kamba carnet d'adresse tozo leki sa page yango na yali bino carnet d'adresse so oza na kata carnet d'adresse o te seko sola mabe na sekalanga na ba biso oza na kata carnet d'adresse te seko sola te o sola mabe yango na bana hein to bana na carnet d'adresse on a beau sentir mon pasteur Germain Tanta Muteba wana za papa na ngai molimo donc on a loba papa na ngai na tali maman na moni pe mama Kati Tanta dans motema ya papa Germain Tanta na pesi ba mbote siko za na palais parce que yo pe na bi kozolanda hein moi qui une réalité ya lelo quoi donc na pesi mbote na ngana mame milinze na Londres mame milina lelo na kitina kata fleuve na kata fleuve ka okitika to ya na biso to beta ta tourna kata fleuve wana na bosante Glody Kuma ah le Glody Kuma nzamba Norvège on a ba pire na ngai ya Shedo Katanga encore et toujours en forme baloba trop mais Shedo Katanga encore et toujours en forme donc azaona pena vena nga Brice Azo président ba fan club tout ya BCBG on a rata Cameroun donc on a pena vena nga Brice Azo talaka tant oleka na RD Congo ya sita munene ya sita mukete parce que ba voisin ba romolela bazongisa bango mais place ezate alobi to yela bino système rouge donc biso na bino rouge donc carte rouge ozakutu te obeta match te na kata RD Congo wana match nini obeta to ebite soko obeta match nini Abel Matameso un site vidéo na kata Paris Abel Matameso babi soko salisi mariage salisi fête à munene na kata Paris site vidéo kiti te seke ya na ngo fête à muke ya na ngo fête à muke parce que na Paris to mona makambo ba ya ba photo simba minena na ba vena biso wana Abel Matameso wana oncle na ngai Abel Matameso président d'homme na Lille papa président d'homme na Lille na mona yo vraiment Bovik Lianza wana ba vena ngai Igo Kashibu donc Igo Kashimbu wana vena ngai susu ya sakanate na vena ngai Edo Masamuna yaza na kata carnet parce que ve wana mystique Edo Masamuna vena ve wana na kata carnet azali vena ngai wana na moni azana kata Birmingham eza na Angleterre vena ngai Edo Masamuna zakuna Eric Lumbila na kata Lyon Joël Festival à Lyon bato bana kata carnet bango wana ozate toki komono te kolela te parce que solo li mabe
hein tout le mame milinze mamote ma tous pepele ya mbeto la biso ke osololi mabe balobi ozana libabe luka ba pasteur ba sambelela yo hein papa nanga Germain tante azawana nzamba tie mo loko na ye akosambelela yo makambo kofungwama tozo tambola ingénieur Kelly merci na sima caméra hein Lucas Kabashi la perle noire azawana tozo tambola na ingénieur Kelly total la richesse à Congo parce que tolobi réalité nde ya osakanate Divine Mbombo Kerville Tanta wana eza famille quoi donc tozo tambola na ingénieur Kelly tozo la bino ba image comme il faut. Losake kingyo mbwa pona kesika koganga te ngomba la komatanga moko ngomba ya bizibeli ya pasi ya mawa na matiko na olikolo na moni yote ezalaki nango sendata nalamuki na pongi danyo zali te ogo dibukombe ya André Kimbuta le haut sommet Bolingo harmonie ikele Daniel Bokombe Bokombe le célèbre journaliste Adi Londolé est beau comme un dieu César Ngadia Cléboa toujours d'accord, même les tchors. Grâce Mizi et la sexy. mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kiba ozo dongeni ozo kende wapi pesa na mbo il fallait le côté il fallait te faire faut te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur on le colo oni oyo kati oh cadeau na mmena ki Sepela TV Sepela omoni olongoli ngakanda Sepela na sepeliko eza nini Sepela TV rotela di sasa yo compatriote solo yo ngangai ngana combattante ozotala biloko ya England ozotala biloko ya France ozotala biloko ya Amérique mais combattante solo futaka biloko déjà mboka opike na sepeli nava compatriote na ilio na sepeli vraiment ngadios na sepela TV kande esili donc mbonga bana kutu kenomela na yo kenomela yaka tokota mobali na nga yaka Tout le monde est d'accord, avec Grady Mouya, tout le monde est d'accord avec RD Congo Info, César Ngadi, Cléboa, Babi Mikolo, Niembe Sakanati. Dans Mikolo, na ba voisin, bazu orange. Na ebisa kiyot. Tembe na yo, ego bomisa yo. To ba peso conseil olingi yo kati, moi mobali PD. Moi mobali olinga mambo basi, hein? Otonga ko fanda ko tonga kana basi, hein? Yangwana nazo ba tesoki na bengo nani parce que oza PD olingi ofanda na basi ko tonga mona mobali olingi otonga yangwana tolongoli RD Congo olongwe te me tolongoli yo sizanga da fanda bulo abi petcho na za traître nazaki na ba traître mo boya wa
basalinga mabe mais petit pe photo longolé pas à tête. Ah, ve mo paka donc ba longoli opose à traître. Oh na yebité ce qui va longoli pose à traître nga na peso réponse ko. Donc gradi mu ya peso réponse ko ba longoli RD Congo pose à traître. Soza na tembo tuni ba mame milinze na Londres ba yebisa yo. Hein? Ba yebiso ke no ba longoli opose à traître. Hein? Ba Glody Kamu ba yebisa yo. Ba Glody Kuma ba yebisa yo ba longoli opose à traître. Hein? Ba longoli yo pose à traître nzamba Norvège ba yebisa yo. Donc, lelo na kiti, ingénieur Kelly, merci parce que tambola gradi mouya. Et c'est un à moi refanda po. Moi méchant yo yebiga méchant les gars être dans na toki fort parce que na otiti kuna na tambolia ah na za kata flave. Na si bomo na mabanga. Donc za na kata flave mind kauki. Mind kauki yango bomo na boy donc na belle lelo na ben de bino moi réalité à vrai parce que na habité so ki ingénieur qui là hôtel abino au flave yo ndé séparé biso na Brazzaville. Donc Bissona Brazzaville souhaite tout ça séparé à cause de fleuve ou dans fleuve Congo. Ah Migolo ezak likambo carnet d'adresse. Est-ce que ça na kat so sakani to legisika page. To legisi page ndé to legisi à voisin. Migolo orange ngana yo orange. Ah merci beaucoup à toi César Ngadi on va permettre nazala sous lelo liboso ya ba TV na bino. Excusez papa, bonjour. Bonjour. Ah toye awa oh les micro ya kini réalité. Toza awa na mai tomoni fleuve kauki to ebite yo koto ozo sala nini. Bon biso to ba pêcheur ya Mimosa. Alors biso ba vieux pêcheur ya Mimosa musala biso pêche. Mende siko lokola mai kauki to lo bake ezalaka bien. Kasi na mbula o to moni différent pour bambula ekeseni. Tant mususu komona mai kauki ça va tant mususu mai kauki te ça va alors tant mususu pe kauki kasi ça ne va pas le kola na mbulo yo tozomona bien te donc mai kauki mabeto kauki na retard ah donc c'est que mbisi pe comme passe comme difficile penza difficile mais bisoto le makate boulot ka toujours comme mbisi ngo boteka ngo to sana oui to liteka. Ah bon, moi quantité pena pe ebele bima na mayo. Soki nzambe asungi bino na mikolo wana vraiment mai mbije bila bimaka. C'est bon papa, merci beaucoup to tambola to moi visite micro RD Congo Info na qu'une réalité to moi visite to tande boule salamara. Ah merci. Ah sko lingo sa nina. Bon siko na kotiande singa el libanga ezala wana na lituka moko ke kuna. Alors comme ça na tandi siko yo singa. Alors mbisi auta kuna auta koto il faut nazoyer. Alors azoka ngamezani tu filet, awaka filet, eza ba filet. Merci beaucoup papa, merci vraiment pour l'accueil na. Merci beaucoup. Ça va beaucoup malade. Merci papa. Voilà, merci to komi presque na suka ya kini réalité ya mokola lelo et nasi bomoni ki to solo li vraiment mingi te na ba pêcheur parce que tu es na hermo oyo baza vraiment en plein boulot bomoni bino moko na mai kuna ndenge baza vraiment na 4 mai donc to za na moyen to landa bango na boîte côté baza et puis ça très risquant hein. Et c'est vraiment très risquant donc moi to komati kuna to zo ba image zate mais quand même bo moni de mai kauki bo moni de boulot zo salama ba ya ba beta mabanga ba msu bo sala zelu même mai vraiment fleuve Congo la petite kauka makasi même courant et comme il passe vraiment là je remercie le grand prêtre César Ngadi na ndinga sepeli susu botalanga na mokola lelo na pesi mbote na mame milinzemba na Londres Glody Kuma nzambe ya Norvège Glody Kuma nzambe ya Norvège vraiment bovu kelianza Edo Masamuna vraiment nakata Birmingham nakata Birmingham vraiment na moni yokuna vraiment nakata Angleterre Birmingham en Angleterre na moni bavi na ngai kuna vraiment belle matameso président d'homme na Lille vous avez belé bolinga gradi mu ya pasteur na ngai Germain tanta na bossa na rose jamais et toute la famille tanta Guilain tanta bino nyonso o boza ko encadrer gradi mu ya vraiment na kata dans les seigneurs na nga frère na telo ko bino boleka na internet pour bo finga bolka benjir mo ya buzoba moi je suis là seulement pour faire mon boulot je suis le monteur réalisateur en même temps le présentateur de l'émission qui est une réalité et Simbami nanga moko na ingénieur Kelly qui à la zola ce qui vous sépé là qui n'a qu'une réalité à l'élo tobe tata maboko et Ali Kambwatan Nathalie R et Sengel Natika Bino merci à toi maman Miline Zemba na Londres au revoir.